La personne qui est responsable ya chez nos patrons ya chez nos aza musali na nzambe. Amen. Yangwana na ko continuer ko yebisa mutu wana keba na ingratitude. Keba na ingratitude parce que oya tie musapi na liso ya musali na nzambe eza lokola tie nzambe. Voilà. Gare à toi mon frère. Na lingako mingi ma yeba na nini ozoloba. Yeba loboko o elesa yo na tango apasi. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu bosabone trona. Bosabone trop na planète Nana Efi. Bosabone trop na planète Nana Efi. Bosabone trop. Salut chers abonnés, nous rappelez nous continuez toujours à s'abonner na planète Nana Efi. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Chers abonnés, comme d'habitude depuis Tokotaki 2021, ebisaki bino na planète Nana Efi et ba surprise eza ebelé à Makasi. Avant na balanzo pesa merci na maman Nana Efi et moi si Nzambe la patrona. Donc moi so aleki basi ebelé na mbongo hein. Moi so abima Miss Congo. Hein na ba époque wana yenda bimaki Miss Congo. Donc moi ça zaki na ta solo beauté ya solo kino le lazo continue toujours kozala kitoko. Merci beaucoup maman Nana Efi. Chers internautes, lelo Tozolo Bela Lisusu, ma surprise, il y a planète Nana Efi. Je suis pas seule, Naza, na mupanzi nanga Naza na cordon nabiso la pulga. Oh, binonyon so boyebi. Donc Naza na ba question na ko poser. Yemo konda ko yebisa bino ba surprise nini oh lelo aye nango na planète Nana Efi. Bonjour la pulga. Bonjour Choco Beki. Voilà, yo mo yebi toza na kati ya ya planète Nana Efi. Ba abonné na biso bazolanda yo d'abord ni nozo yebisa bango avant to continuer l'histoire na biso. Avant tout na bandina ko pesa mbote na ngana maman Nana Efi. Une femme forte, la femme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est vraiment mbote maman moko malamu. Pe ko pesa et merci na biloko nyonso se komaki. Pour son information et logo ezota la biso oyo eza matos na biso moko. On est fiers vraiment de ça. Merci beaucoup maman. Merci aussi na ba internaute nyonso ba abonné na biso nyonso. Moi votre humble serviteur qui est là na elibino makambu. Je sais que non ce qu'on va causer vous serez pas déçus. C'est ça vraiment, je vous aime tellement. En tout cas la pulga outi ko soulever point moko wana lobi que eli bango vraiment yangonde vraiment eza lisolo ya biso ya lelo marqué toroke vraiment musikate mais tobeta moi lisolo ya muke ya surprise ya planète Nana Efi. Chers abonnés, ndenge far nanga la pulga outi koloba matos o tozo sala na micho ezate que to louer ton ya biso moko ya planète Nana Efi o maman Nana Efi ya salaki carton ya makasi donc ezaki ka matos te ba surprise ebele bino mo bozo mona ba ya kanda donc habillement ya bien donc tout wana ezaki ba surprise ya planète Nana Efi ba téléphone donc ezaki biloko ebele po aza moi so alia kana batu quoi donc maman o alia kana batu ana mutema ki bonzambe. Voilà la pulga ba abonné na biso bazolanda question nanga vraiment à liboso mukumba o topé charge o yo otikali na parce que na planète Nana Efi ba lobi yonde mutozo kumba boatu yonde muto simbi masua do yonde muto simbi yende comment on appelle nani aba masua guidon wana babalola bon na linga to benga ngo yende si je me trompe pas yonde muto oza commandant ya masua donc charge oyo mikumba oyo pour planète Nana Efi ezana ba vrai chéri ba vrai do mikumba et puis ba comportement différent yozu mukumba na yasika la pulga okokoka yango po afana so ba oloba bino bo pesi la pulga mukumba wa kokoka yango yango moni lelo na invito o meka ko assurer ba fond na biso. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très intellectuelle. Voilà. J'ai toujours été fier d'être auprès de moi avec Choco Beki, avec des questions vraiment très intellectuelles. Pour répondre à la question, avant de répondre, je peux le dire ceci. Peut-être vous se dites que non, l'artiste a une Bible. Vous voyez, lorsque Moïse a mis Israël dans Égypte, dans le désert, peut-être
Moïse il se disait que non, t'es karangai, sangai mutuazate. Or que Dieu savait na vision na que non, il fallait Moïse a souke la wana na désert. Mutu fallait zoa kumba batuana tina kana, fallait ala un Josué. Et ce Josué là, c'est moi, votre humble serviteur. Ah bon? Et que non, planète nana na kumba yango tina kana na terre promise où coule le lait et le miel. Merci maman d'abord pour la confiance, vous à la décider. Na mituna nyonso bozo mituna vous beaucoup lobake non expérience ou comment na oyeb sabino encore toujours na carte ya Bible et lorsque David a koufi Salomo atikali balobi a Salomo nini ayebi mais azongisaki elongi na pas na nzambe. Il avait demandé simplement la sagesse et l'intelligence. C'est ce que moi je demandais à Dieu. Et c'est ce que ma maman Nana Zosala chaque jour m'a fait sans sagesse et intelligence. En tout cas, la poulga, vous avez vraiment préparé et la poulga, tu es l'homme déjà préparé parce que dans le mot biblique, donc la poulga, le basa Josué, c'est ça? Oui. Voilà. Josué a remplacé qui Moïse. Donc, on a évité la poulga. Oh, bangi, ça biso tonipo. Mon a un jeune net yo boyezo lobela trop qui bonzambe. C'est un peu rare, surtout dans le monde internet. Donc, on a évité qui bokonze comme ça. Bah, tout moi, moi, peka, moi, banin mayo. On a évité ni dans le côté abiso parce que ozana qui bonzambe. Pour lobby, et ça public. Je sais pas. Oh, lengi ça biso to bangi ça. Bah, to ba otala yo toni la poulga. Ce n'est pas ça. Ozomona. Batunde ba ebaraté. Nazo pesa exemple moko kaya muke o mutunyo sozo yeba. Lorsque notre président son excellence Félix Azui Bokonzi. Et le roi liboso salaki abuki mabolongo liboso ya temple ya Nzambe aleli Nzambe que non Nzamba akitsa mawana na RDC. C'est ce que moi aussi je demandais. Nalandika lokolo ya président. En tout cas, na kitika Nzambe pesanga kaka sagesse et intelligence ya Salomo pour na kumba ba vrai chéri. Parce que la sagesse qu'elle a comme elle est là, les autres senga pe que non mutu moko azala pesage pour na koyeba que non ko kambaye. En tout cas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup la Poulga. Merci vraiment pour nous répondre à l'invitation. Chers abonnés, ceux qui vont l'autre yamba qui la Poulga, c'est parce que tolinga qui toujours to la sabino que bisona bino to solaka lito ina lito donc oyo bino bozolo ba yango biso to za ko sala yango moni lelo to ko présenter bino la Poulga mutu o azo kumba yende donc azo kumba masuwa ya planète nana et fille yango moni to za ki wana po assurer bino quelque chose ala kisabino de quoi il est capable pour na kotambusa chaîne oyo yango na vraiment to lamba ki la Poulga. Merci beaucoup et je dis un grand merci à maman Nana et fille et maman la Poulga yo le bakina mbaye yo musale salamina ba fan na biso ndenge ba sengaki po mingi ezande binonde donc maman Nana et fille alobaka lobi choko makambu ya chaîne mingi nde ba fan ko tuna kanga te lobaka nde oyo bango balingi donc o ba biso lobande loba donc to sala ngo pona bino bo continuer toujours ko s'abonner la Poulga to komi na suka maintenant bazela nini na plein de filles ça ba film ba gag donc mais quand on peut compromettre bango oyo au préparer pour na bango après émission oyo na planète nana ba émission de Jésus qui to na ebi que non borolobe loroté voilà bagag pe a bien bosé là yango mais on a notre film Oyoto Zelisa Kibino yebisa bino bo melamai bientôt on va vous balancer ça tobo iboli ya biloro moko ya mayoto foboli ya biloro moko ebela botali que non ce sont des travail bien fait voilà et ça te ba travail moko comédie moko mal cadré ya kaka bongo papa na mama bavandi na bana bazoko kotala film maintenant et film moko oyo que non papa na mama bavandi na bana bazolanda yango ça fait du bien ils ont apporté en plus un comédie responsable disons et aux ala vraiment bien aux ala vraiment bien de notre côté. De la fin ce que moi je peux vous dire encore m'abonner na biso vous ala décider vous pouvez biso encore chance vous s'abonner encore massivement vous s'abonner massivement parce que nazaka c'est à lokolo maman amen c'est à ma colonaye mais ce que vous devez retenir
eza que non planète nana eza ni bango ba obaleki eza ni ngayo na telemia parce que moi aussi un jour et ozala que non la pulga ye wana kena voilà et ozana mutuka ka ozala mais planète nana e ozala kaka seko na seko ce n'est pas moi ndé na sala que chaîne ezala eza te que non ba obaleki to ba obakoya planète nana e ozala parce que la personne qui est responsable ya chaîne patron ya chaîne aza musali na nzambe amen yangwana na ko continuer ko ebisa mutu wana keba na ingratitude parce que oya tie musapi na liso ya musali na nzambe eza lokola tie nzambe voilà gare à toi mon frère na lingako mingi ma yeba na nini ozoloba yeba loboko o elesa yo na tango apasi voilà merci vraiment merci merci vraiment la pulga de quand ozoloba toujours pona bengra adage mo le bana zo répéter ngo lisusu ba kata kanzeto ebikisa na koina zamba te donc soko kati nzeto wana lobi lobo robosa na rozonga su na zamba soki koya landi yo okomata na nzeto ni po kati nzeto ebikisa na koina zamba en tout cas ingratitude e futaka te yo oza ingra continue toujours kozala ingra mais yeba ke otie musapina musali lisu na donc musapina otiango na lisu musali nzambe tango otiango wana otiende nzambe yeba ke conduite na kozala bien te vaut mieux osenga pardon pour que au marché bien. En tout cas, chers abonnés, vous continuez toujours pour s'abonner. Abonnez-vous. Puis nous rappelez bien propos de la fondation Nabiso Nana et fille pour n'avoir orphelin wana. En tout cas, chers abonnés, vous continuez ko benga continue d'abandonner Nabiso pour n'avoir orphelin. Liboko yo esunga kande liboko e pambola maka. En tout cas, on va continuer ko sala ko sunga orphelin nzamba ko continuer toujours ko pambola. Et puis na pamboli sous maman Nana et fille na kombo ya nzambe parce que anzimi ko zwa bana o ayebi mutuna makolote asangisi bango pour que apesa bango lipa nzambe a continuer ko pambola et puis je salue Sonia et fille toute la famille et fille et ma famille à moi et fille je vous salue en tout cas bah gros bisous et je salue ma petite sœur Djema donc Sarah Djema et ma petite sœur Sarah Bofosa la fille à maman Sarah Bofosa je te salue et puis ta lingi binonyon so ba fan nanga bo continuer toujours ko s'abonner et puis ba défaut na biso bo continuer toujours ko koma parce que nga na zawana po na bino soki bino te menga na temi bote bo koma ka ba défaut nanga na kobongisa parce que oya kokana mukili azate à suivre. Nana efie asungaka bademini Nana efie sungaka kolemba te kotika Nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone troe na planète Nana efie bosabone troe na planète Nana efie bosabone troe